Cuisine Yannick TV, nde makambo. Cuisine Yannick TV, maman de 3 garçons, maman de 3G. Na kati ya chaîne Cuisine Yannick, solution ya tout sur tout. Bonjour, bonsoir, ça n'est pas R et kokoute la bino partout bozwami wala bambote topesa qu'avant ko bande émission na biso. Avant ko bande émission na biso topesa ka merci na Seigneur kolala kolamuka bana mama eza bitite za kaka ngolu ya nzambe tomoni mukolo alelo. Baba kuku oye ba vrai ba bonne na ngai. Tout le temps na lobaka je vous love. Na lela bino ya trop s'il vous plaît bande konanga partout bozwami wa kozwa grâce ya kota la chaîne à Cuisine Yannick TV a to finga kate a to pesa ka toujours conseil. Et on a partage toujours avec vous. Bokota to solo la li solo ni na memeli bino e. Na memeli bino li solo a kitoko film na biso déjà to bandaki. To bandaki film na biso ya tempête. To za na premier épisode. Bande konanga bokota to landa film wana na bokebi nyonso. Bana mama baba kuka sila bisalu baba kuka monde entier. Oye, bolongwa na distraction. Mukile baby bande konangai. To longwa na distraction de mamisi moko alobaka to longwa na distraction. To landa film na biso na bokebi nyonso. To consommer film na biso. To za na besoin mamisa beta ba 200K. To za na besoin na chaîne na FB. Ba abonné ba koma. Tokoma même na 10 000 abonnés. Et qui ça la bien bande konanga to longwa na mpepe oyo to longwa na ba distraction pambala par-ci par-là baba kuku ya sila bisalu baba kuku bande kwa Cuisine Yannick TV bozala sage. Bozala sage, bozala na sagesse, na intelligence, na discernement. To longwa na distraction, to consommer film na biso la tempête. Bon mona ki tempête. Ezande makambu. Toza kaka na premier épisode, mais premier épisode wana ayaya. Sila bisalu nzambe o akela sila bisalu nzamba lola merci. Po opesa biso mama sila bisalu opesa biso SB. En tout cas eza zarte bande konanga kozala na mama lokola sila bisalu eza kaka ngolu oya tika karana défaut oya répondre kate quel que soit kofinga. Quel que soit benjir, quel que soit bo fingi, quel que soit bo se monke na e, ako répondre binote, atika karana défaut bande konangai, bo longwa na distraction na minute oto fula mutute, soko zana nzala, ozana besoin ba kabelo, senga meko finga te. Bana mama, bokota tolanda émission na biso tellement film na biso eza kitoko tozo sala toujours promotion ya film na biso ya tempête bozo kaka ndenge zo sonel tempête mams batem oyo eza black te batem oyo bandeko nanga eza jeté eza kaka fozala na révélation eza kaka fozala na kibonzambe po bimisa ba révélation boye toza kaka na premier épisode eza retardé bandeko nanga soki nano koti te kende mbango s'abonner na sila bisal officiel s'abonner po o rater ba film te s'abonner po rater ba conseil te s'abonner pour rater
te bandeko na ngai kuna ba ezapaka te kuna ba bêtise ezalaka te kuna eza éducation olandi film olobi nzambe pambola sila bisalu pambola équipe mobimba ya SB en tout cas bandeko na nga bokota to consommer film na biso bolongwa na distraction s'il vous plaît bandeko na nga nyonso tolanda film ona bokebi nyonso ozolanda film mutu alandaka film abimaka na implice nga nalandaki film lobi bandeko na nga oyo eza analyse selon Cuisine Yannick TV tozaka na premier épisode mais nasepelaki nango ya makasi bandeko na nga na bi non Cuisine Yannick azala na ebanki te po abomba Cuisine Yannick alobaka Cuisine Yannick amemaka na memeli bakuka sila bisalu na memeli bandeko ya Cuisine Yannick TV na memeli bandeko na nga babone na nga baka ndenge makambo ngo ezo marché tout le temps ba boza la brancher boza la ligne pour bolo recevoir encore des émissions à kitoko bokota to consommer film na biso bokota to consommer film na biso tempête yango nde makambo bomoni fila bisalu bomoni mama Teresa tomoni lisusu fi wana nzamba lola sila bisala ko bimisa susu bato akalo basalaka na bango sute azozongisaka lisusu la nzamba pambula ozalaka bongo zalaka kayo mama nzamba lola protéger yo parce que kotala Michou Mbembele kotala Linda Cote diyo na bango pe wana eza bombi lisusu kokende kotala lisusu na ndaku ya mama Teresa kuna na mobali na ye papa moko bozoka papa moko tomona lokola Mobutu ka papa moko soka kwesi lwa kaka ya ngwana etikalaka me kotala na kati ya couple ya ba mama Teresa tomoni de kotala na kotala na couple ya mama Via tomoni Alicias na Normi kuna peza suka me ba oke na ona ndinga calme me kotala mama Teresa nguli na biso mama Teresa ozo jouer kitoko bravo na bino nyonso tozaka na premier épisode mais ça déjà gay eza vraiment kitoko bandeko nanga bokota to consommer film na biso bokota to landa film na biso et que ça la bien makasi olingaka sila bisalu on a za vrai abakouk longwa na distraction longwa na bensit longwa na mpepo kotam na kacha ba prière to prier trop pour na mamsi na biso parce que tant que bénédiction mamsi eza munene yango bozomona komba mamsi eza munene biso tozana babakouk faut prier pour na sila bisalu to longwa na mpepe oyo et to fula mutute to répondre mutute soki alobisa ki sindi alobisa sila te sila za baba te pour répondre sila za très sage en répondre te en fula te bandeko nanga biso tozo consommer toujours film na biso tozo sala toujours musala na biso film na biso ayaya Omar abi mupepa libanda ezalaka kitoko bana mama soki nano bala te kozwa décision na kanda te bazwa na décision bongo te omoni libala facile te bandeko nanga libala so koti eza engagement soko koti déjà soko koti ko bima sute omono Omar akota deja Omar azolanda kaka libanda lobi libanda mupepa libanda elengi nini ndenga bima na ba linda Paul Omar chéri na ya libanda eza linda kotala bobo chéri na ya libanda eza Michou kotala sikoyo Duche Kapanga azo pointe kaka mama leki sila alobi ye sila pe kuna bia lingana Duche ayaya
En tout cas, ba surprise eza kitoko bandeko na nga na tempête oyo tozaka na premier épisode eza tellement kitoko. Cuisine Yannick akoloba mingi te mais ekezala bien bino moko bokota bo consommer film na biso à tempête. Tozaka kaka na premier épisode ekozala vraiment très bien so bokoti bino moko bokomona. Bokomona pe papa Nchaka la kuna. Bokomona pe mama makambo ayaya mama makambo zo katela mobali na ye mangala moko Gillette ekosa bandeko na nga bokota to consommer film na biso baba kuke ba anja sila bisalu baba kuke bandeko sila bisalu bana sila bisalu tozo bengisa bino bokota to consommer film na biso ya tempête de pro de loin ko sala bien ongala lingaka sila bisalu ongala zaka vrai abakouk partout ça de pro de loin film na biso 17h30 film na biso ebandi bokota to lia ensemble kota la film ensemble ezalaka gumsus ngana ndaku naza na 5 téléphone film na biso ebandi fongola 5 téléphone kozapete ofongoli 5 téléphone kozapete o ba publicité tika ba publicité eleke bandeli ti suka eke sala bien pona mams Baba Cook, botika ba publicité lek, ozala na di téléphone, fongola di téléphone. Tika ba publicité lek alanda filme wana ezaka ka bientôt so soutenir mams na biso de pro de loin. Oko linga sila, oko kabela sila mbongo, oko kabela sila parfait, oko kabela sila elamba, oko kabela sila n'importe quoi, mais ozo sala d'une manière d'une autre yango pe ka keza bénédiction ozo aider sila parce que compagnie SBA mata, parce que compagnie SBA kende liboso, parce que compagnie SB nzambe apambola ngo lisusu. Ezaka ka eloko abolingo baba kuko ezaka conseil cuisine Yannick akinango to consommer film na biso to kota to consommer film na biso partout bozwami bokota na kati ya sila bisal officiel s'abonner toza na besoin to beta même toza la même na 10 000 abonnés et que ça la bien makasi to soutenir mami na biso de pro de loin surtout na ba prière Mbutu to moi to priara trop pona sila bisalo biloko akolia esika kolala esika zo tambola zo vanda nzambe a protéger tellement azo sala musala ne emona na kitoko na miso abatu bandoki bayini komi na moi elongo ya butu kindoke zaki na butu elongo na butu ekomi na moi bakoma lukare partout ni na oleke la côté ni to simbe po ba toucher mutabatela mutu ezaka nzambe so prier pour na sila bisalo nzambe obatela so prier pour na SB nzambe obatela olinga sila et ça la bien fongola ba téléphone nyontu fongola ba tablette abana fongola ba téléphone nyontu tika film asilele ke bandeli tisuka ko effacer to ko zapper to te ba publicité non tika ba publicité ngone ça la très bien ba publicité c'est très important bande kunanga to sala ka musala pona mams na biso to sala ka musala pona bolingwa sila bisalo to sala ka musala d'une manière d'une autre cuisine Yannick alela bino a trop le na loba na loba minte na yeka ko pesa information na yeka conformer bande komisu ba yeba kite boza l'informer que na minute au film na biso DG bandi to kota to consommer premier épisode de tempête de G bandi tellement eza goût tellement même salambeli biso bio na bio tellement so bokoti te bo raté en tout cas cuisine Yannick akoloba mais akoloba ndenge moko na linda te akoloba ndenge moko na michute akoloba ndenge moko na sila bisalu te bokota bola na mama makambu bokota botala ya Johnny bokota botala ipepi ya lule bokota botala mama Teresa Nguli bokota bo consommer film wana tellement film wana eza na ba surprise tellement film na biso eza kitoko toko bomba te tozo sala toujours promotion ya film na biso baba kuka monde entier baba kuka bande kwa cuisine Yannick TV nela kibino kaka information oyo bokota
bokota to consommer bio na bio, goût na goût. Kuna okozapete, kuna okozwa conseil, kuna éducation, kuna jamais kuto irata. Bino mo boyebi Sila Bissalu, Aigle, Beckham, Pomba Sen, Sila Bissalu umela na lelo ya trop. Cuisine Yannick a priera trop pour na yo, de pro de loin même si omo yebi. Balobi sans oublier restaurer zaka moko na kati ya France na Paris Aurélie Moki. Kuna plan nyonso kolingeza na kati. O mato kito ba filme, babi filme zaka moko. Sila Bissalu officiel, okozwa ba filme kitoko. Oh, muto mona katoko tina Sila Bissalu officiel okozwa ba filme ya guba ndekolanga. Boko tato consommer filme na biso, Toto mama na Noah, sans oublier Irma Okenge na kati ya Italie, na ngambu ya Suisse tomoni Sheila Fayulu, Genève nde makambu. E tozonga na kati ya Allemagne tomoni chez Mboyo TV nde makambu. Mama Munjibu. Bino moko boyebi Mama Munjibu wana ba star na biso. Sans oublier lisusu na kati ya Kin tomoni Nana Kisoki, Mama des 3 garçons cuisine Yannick TV azosala toujours musala na ye. Nzamba salanga grâce na kangaka suki, na salaka perruque, manicure, pédicure, soin de visage. Na salaka nyonso na ngula nzambe na lamba kape. Soko koti na chaîne na cuisine Yannick TV oza besoin otala recette moko boye obie obenga koma na commentaire na tanga ba commentaire nyonso koma na commentaire na kotanga na ko répondre. Oza na besoin cuisine Yannick TV a faire leur publicité, oza na besoin cuisine Yannick TV a filmer magasin, a filmer restaurant. Comment na commentaire, osana besoin ya numéro ya cuisine Yannick TV, comment na commentaire na kopre sayo toko solo na privé et ko sala bien makas bana mama. Émission on a memela kibino na mukolo lelo bande konanga kaka oyo pona filme na biso. Vanessa na kati Espagne motema ya papa Montana munganga bokota to consommer filme na biso bande konanga na lela bino ya trop tellement boza ebele soki na lobina bando boaka na bando boa. Oh mama Kacho konda na kati ya États-Unis, joyeux anniversaire de la part de cuisine Yannick TV. Mama Elodie balobi mama Elodie femme utile. Homme utile, tout le a besoin na bino. Mama Rebecca, tellement boza ebele. En tout cas, émission na biso to komi na biso na suka. Na pesi ba merci na bandeko nyonso bazaki na kati ya live oyo. Na pesi ba merci na ba o bakoya après. Na pesi ba merci na bandeko na nga nyonso famille ba kuke. En tout cas, na ko pesa ba merci. O pena na s'abonner, s'il vous plaît, bo partager, bo s'abonner, bo commenter pour bo rater des émissions à kitoko kati na chaîne à cuisine Yannick TV. En tout cas, et que ça la bien la famille, on est ensemble. Gros bisous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.